maladie nini oyo ndeko na biso akufa ngai tobotami 6 3 filles 3 garçons ngai nazali 5e tozali 3 filles 3 garçons ngai azali 5e ye azali 4e ya 3 filles 3 garçons. Message ezaka ko bandeko nyonso bazosala ba live na bango toyebi ke ndeko azali star na ye pe te mpona répondre bango ça veut dire to respecter bamort tozala na respect ya bamort pamba te ndeko asalaki succès ya matalana te ndeko asalaki succès oyo ezali ya mosala na ye ya kosepelisa bana mwana kokima klasi te. Ça veut dire que jeunesse na mobima et soutien kaka na enseignement parce que là qui na pension mususu donc jeunesse na et soutien na enseignement ne peut pas tout na enseignement donc voilà message na bato bana bezo bakabula mawa na famille Elombe bakomona bino lolenge nini bakoya ko kabula mawa po madame Elombe aza moto asali kombo surtout na réseaux sociaux aibani partout au monde. Bato balingi ba mona bino famille Elombe baya ko kabula mawa na bino basa lolenge. Merci beaucoup awa nazo pesa message na bandeko nyonso oyo bozolanda ngai nebi ke ba chaîne ezali tellement belé beaucoup misa message madame Elombe azali congolais simple te azali star ça veut dire to na bolingo ya sali po na mboka na bolingo atangisi bana na biso na bolingo ya sali matanga ezali na Yolo donc commune ya Kalamu quartier Yolo Sud avenue Waranga awa ezali numéro 23 bis awa ezali place matanga ezali epa ya papa oyo abota madame Elombe epa ya papa oyo abota biso donc message yango wana les ont dit que bato nyonso bazoloba na ebete pona répondre bango ici comme lié pe et mais tozali na ba téléphone na moto akopesa ba version de fait na ye ntete la zoloba boye ntete la zoloba boye donc mingi kazali azali na maladie na makolo réponse na ngezaka ke non nzambe ne muto maladie mais nini o esali bino pasi famille tango bokomona na ba live na ba réseaux sociaux mutuna muto akointerpréter liwa ya madame Elombe na ndenge na etango botali nini esali pasi et puis appel nini boko lancer na ba o bakoloba mai o esali bino pasi bon eloko esali biso kaka pasi bote bande bato bakolanda yo libanda ya mboka pe na kati ya mboka lelo mama Elombe akufi oyo ko confirmer biso version de fait lolenge nini akufeli etaki yo zali leki na ye oyo obutamine libu moko o expliquer biso vraiment version officielle bato ba comprendre message à lui. Merci beaucoup. Nabi que presse vous allez belé pe bazoloba o bakoki koloba tozomona ba live ezo salama toyebi que ceux qui mutu akufi na mutu apesaka ba interprétation na ndenge na ye mais mutu ayebi liwa na ndenge akufi ezaka nzambe ça veut dire nzambe ye moko ayebi maladie nini oyo ndeko na biso akufi ngai tobotami 6 3 filles 3 garçons ngai nazali 5e il a dit 3 filles, 3 garçons. Il a dit 5e, il a dit 4e, il a 3 filles, 3 garçons. Internet, il y a un directeur pour défendre la mboka constamment. Mais awa, je m'appelle Francis Elombe. Donc, on a confirmation, il y a un doute, il y a un biso, il y a un biso, il y a un biso, atiki biso na mokolo ya lelo. Même de pardon, ni madame Elombe na liwa exactement ça lo batba ye. Na yango na lobi ete mutu ayebi suite ya liwa na ye ezali kaka nzambe. Pamba te ngai nakoki koloba X bandeko pe bako contredire ngai. Te mutu koto alobaki boye mutu koto alobaki boye na yango to pesi kaka message ete mutu ayebi liwa na ye ezali nzambe. Abelaki cause maladie eza maladie. Oui, madame Elombe akufi brisque était que a belité ni ntala likabo akufi non on a Elombe abelaki lelo azalité atiki biso depuis combien de temps déjà à 8 ans belé to eza maladie moko ya temps mukie nde memi nde kona liwa
Bon, ce qui est la dernière visite na école, c'est la visite à l'économie sous les Kauka. Dernière visite na qui wana. Ça veut dire ce qui beaucoup de la dernière visite. Après dernière visite, on a après moi quelques jours, on est moi santé bandaki ko déranger, qui nzambe à côté de l'hôpital. À côté de l'hôpital, à Bima Kipé. Alors qu'il est bien. Oui, à côté de l'hôpital. À Kipé Bima. Malheureusement, le message est que bandeko nyonso bazosala ba live na bango. Toyebi que ndeko azali star. Na répété pour na répondre bango. Ça veut dire tout respecter ba mort. Tout en respect à ba mort. Pambate ndeko asalaki succès ya matalana te ndeko asalaki succès oyo ezali ya musala na ye ya kosepelisa bana mwana kokima classe te. Ça veut dire ndeko jeunesse na ye mobimba et soutien kaka na enseignement parce que ezalaki na pension mosusu te. Donc jeunesse na ye et soutien na enseignement ndeko bakufi na enseignement. Donc voilà message bato bana bezo bakabula mawa na famille Elombe bakomona bino lolenge nini bakoya kokabula mawa po madame Elombe aza moto asali kombo surtout na réseaux sociaux aibani partout au monde. Bato balingi bamona bino famille Elombe baya kokabula mawa na bino basala lolenge nini. Merci beaucoup. Awa nazo pesa message na bandeko nyonso oyo bozolanda ngai nebi ke ba chaîne ezali tellement belé beaucoup de message. Madame Elombe azali Congolais simple été, azali star. Ça veut dire que na bolingo ya sali po na mboka, na bolingo atangisi bana na biso, na bolingo ya sali matanga ezali na Yolo. Donc commune ya Kalamu, quartier Yolo Sud, avenue Ouaranga. Awezali numéro 23 bis, awezali place matanga ezali et pas ya papa ou abota Madame Elombe et pas papa ou abota biso. Donc message à moi là. Bah les ont dit au batunion sur bazolo ba na ebete pour na répondre bango. Ici comme il est et mais tous allez na ba téléphone, na ba téléphone na monta ko pesa ba version de fait naé. On était la zolo babo, on était la zolo babo. Donc réponse na nezaka ke non nzambe ne muté malade. Mais nini o esali bino pasi famille tant boko mona na ba live na ba réseaux sociaux, mutuna muto a interpréter liwa ya Madame Elombe na ndenge na etant botali nini o esali pasi et puis appel nini boko lancer na ba o bako loba mai o esali bino pasi. Bon, et loko esali biso kaka pasi, ezali kaka que na mboka na biso toza na respect ya ba mort. Toza na respect ya ba mort. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande kombo na Yesu sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. makambo oyo esengeli ya kosala ya kitoko oyo ekosunga bongo na biso tosukotika mosika et alors makambo oyo ya ntina te ya pambapamba oyo kutu ekemema biso na libunga yango wana nde toza makasi na kosala
surtout makambo ya lokuta yango nane matindi te lokuta alors que toyebi biso nyonso soki mokili oyo ebebisama na mabe origine nango lokuta nde lucifer motuna ezali wana tita eloko moko kuna ezali te totika makambo ya pamba surtout makambo ya lokuta tolanda ntango nyonso oyo nzambe wa biso azotinda biso toleki na mokanda na biso ya mibale mwa Deutéronome kuna ezali 7e livre Moïse akomaki premier volet tokoki kozongela to moto akoki kozongela likambo to mosala to meme bilia elambamaki te bazongela yango lisusu parce que ezalaki tellement esengo mpe eleki bakosenga tozongela yango lisusu zongela yango parce que mbala liboso esimbaki te ebongaki te et voire même ezalaki même tobaso bavandi balobi bakongelela bolema elongo na bozoba kozela ye nzambe bato banso bavandi balobi bakongelela olema elongo na bozoba kozela ye nzambe tala ndenge bavandi na bango elongo na mikumba tala ndenge bavandi na bango elongo na mikumba tokotala na miso tokotuna na bino nzokelaka ya tata nzambe ezalaka bone tokotala na miso bakoki mapasi kasi kimelo ezali te bakolela sekopelelesi na nkombo minene misato bule okombo ya tata ya mwana molimo sa bamuta bova na kimia
na biso mbote na kosabulo Kongo ya tata mwana Molimo Sang bambuta vana kimia